signé yango. Comme il y a signé yango, hein, donc parcelle où il appartient à Papa Diangue. Donc c'est Simon Kimba. Donc pouvoir des apanaïs. Pouvoir ne pas naïe. Sans doute. Sauf rien. Maman, pouvoir ne pas naïe, que ta volonté soit faite partout. Que ta volonté soit. Oh, dans notre peuple, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà, écoutez, ça m'a casse collègue. On a coûté dégradé, Papa Simon. Parce que yo lobby partout, partout. Ça carawat. T'es dans le lobby que ta volonté soit faite partout. Ça veut dire, bisika oh yo vandi. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi kolebye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, Baninga Mikat Nankolo. Pour tous qui aimaient les Nazaréens, aussi la princesse de l'Éternel, on est là. Il n'y a pas de souci dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capitales. Puis aujourd'hui, c'est très chaud. À travers cette émission, nous recevons un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu venant de Kimbangiste. Voilà. Il s'appelle Papa Kiese. C'est son nom. Nous allons découvrir encore davantage beaucoup de choses que qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. On va faire l'introduction avec Papa Kiese. Restez branchés sur Nazarien TV et abonnez-vous massivement. Nalbaki nabino que soki boko boto la kangai Papa Joseph webaki arozala kaka mengai nasina komi na ngai mwana nkamba malembale to kendikato ke tina kokuta na papa o izaka ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba tindeli biso ye pa en kimbangiste aussi en kimbangiste mutatinde biso ya maman Tiffany di kolo papa Joseph to pepe na papa Joseph bakisa lisusu boyebi oyo parce que Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ngano na yoka ite na ocha ba commentaire vérité binonde boko yoka na matoi na bino boye ba tempo nini o azobete là est-ce que makambo azobeta o eza yango to eza yango te est-ce que za à côté to parce que boyebi ke a mission o ebeta makaya kimbangiste c'est ndimama. Donc il y a pas encore quelque chose à prouver oh non c'est ndimama. O siko yé eza sika. Est-ce que eza yango to eza yango te ba goût danger to ba goût danger. C'est à vous. Donc, avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve là tout juste après. Régie à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo RDC Nokananga. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo.
l'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots a posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bate. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbang. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Ototonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac. Nzambe, Nzambe na Jacob. Ozali, Nzamba Israël. Les loto comme Yembo, Nzamba Congo. RDC, Noka. Les loto comme Yembo, Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo salina bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots a posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bate. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbang. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Les loto comme mono Kajafati. RDC, les loto comme mono Kajafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo a posé biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Concessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Ifoka. Lelo Kongo ezwi mokondi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai.
32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli yesu na Congo Congo ekobonga kaka Mwambi Roland Dalo Mwelamani Mwambi William Timba Kapanda Jacques Kangudia Congo ezambi wa Nzambi Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo Basi na bino eza basi ya Congo moko Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani Mwambi François Moutombo voici l'homme Mwenamani Pona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo ezali kambo ya mabele célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakoli lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien Ngai naza disciple Ngai naza disciple Nous avons qu'un seul maître. Mais disciple a corrigé un maître n'a été. Disciple a corrigé maître n'a été. Si le texte son mutatangi yango mabe, ne ba corriger. Son mutatangi texte mabe. C'est depuis kala. Na ko bisa o lelo o. On veut que nous allons corriger Papa Simon. Non, c'est là passé. Non. Yo en voulant de faire corriger Nzambe na. Te tango le bijale lo moni o mona kata Bible. To ke tanga na kata Bible. Okwe ici, obi ke banana bana ya okwe ici Papa Simon qui. Non, attendez moi. Le 25 mai. Oh yo eza maloba ina le Bible bonde. Le 25 mai. Le 25 mai. Le 25 mai, c'est depuis longtemps. La convention écuménique, c'est dit le 25 mai Noël, le 25 décembre. Vous comprenez? Mais tant que papa de Lunga avant qu'il n'ait le 25 mai, et ça, la véritable date de Jésus-Christ. Bah, quand il va l'ongler qui sont la commission écuménique, bah l'habiter bateau, bah comment ça il a bunzoto. Donc il y a Lunga à cause de la Christité. Si les lois en a tombé là-bas. Mais te démontrer en noir sur blanc que papa de Lunga a celui de Christ. Te démontrer en noir blanc, total ici, bah donner. Te expliquer bateau. Bateau balobi que même Jésus-Christ soit quelque part, dans la zone de Baraka, si avant qu'Abraham fit, je suis. Au moins, on a fait des démons. Si tu comprends que les lois ont mis des démons. Et yo outi na nzambete. Donc batu critiquer qui amo. Mais au fur et à mesure, après la mort de Jésus-Christ, c'est grâce à constater. Hein? Papa qui c'est grâce à constater que Jésus-Christ c'était Seigneur. Parce qu'à partir de Constantin, vous comprenez? Constantin d'ailleurs au bêta c'était Abi Mutoyo Azalaki Boye. Et grâce à Paul a crucifié qui ba croyant Jésus-Christ a crucifié qui ba chrétien. Mais na souka nango tango yako za fimbu a comprendre que Mutoyo to bandaki ko landa. Mais la discussion au Paul Azalaki nango avant
avant kuta na nzela Damas. OK. Hein? Si batuno surtout babanda condamné Paul. Babino Paul azamabe. Paul panda condamné ba chrétien, mais le fait Paul tant Paul a dit komona. Si Paul a dit au Congo, Paul a dit confirmer on a souka lobi c'est vrai. Paul a dit confirmer. Les types bango baza. Souka nango ba confirmer, souka nango ba koya. Parce que bakoya awa parce que awa na prière oyo. Awa ezan honneur ya Tata Simon Kimba. Vous comprenez? Awa ezan honneur ya Tata Simon Kimba. Awa biso tozo lakisa que Tata Simon Kimbangu. Ndenge osali prière non, est-ce que côté déjà na archive kimbaniste? Tu n'as pas la livre. Sur ça? Non, ça livre. Ça livre moi on a ça c'est déjà 200 feuilles. Livre en comment? Livre dans le titre dans les Simon Kimbangu le véritable père de Jésus. Ah au côté ça moi. So osenga bachango wapi na bibliothèque kimbaniste? Ezala. Te na bibliothèque kimbaniste omoni yo uti koloba awa. Papa Dangenda lobaki ba kimbaniste mingi bazali banda. Soki tan ekoki ba kosala nini? Bakoya. Mais Jésus qui salobi beaucoup sont appelés mais un peu d'Élie. Ça veut dire donc ba Élie baza. Vous comprenez? Donc ba appeler ndo moni baye mais Élie bazali. Mais jusque là na prière au tenga na okana maboko na ekomi kamba. Te prière oyo na telengana na ngona maboko te parce que biso toza ba tradition orale. Ba noir baza ba tradition orale. Mais au fur et à mesure tokendaka na ba makomi biso lobi to oleka. Biso lobi to oleka. Et utikala. Et tika ba yo zongela. Alors tant Paul alobi ke non moto to bomaki awa. Hein? Azaki nzambe elongi nzambe yango wana. Babi Paul azui liboma. Pour ba komi insuffisance mentale. Paul a commis des traqués. Balobaki le makambo belé. Mais Paul a landaki ya moteur, Paul a salaki o batindaki. Banda na prière papa kisi. Ça chana na tanga muke. Ça veut dire quoi? Donc ça vision. T'es ça m'a bêté. Bon mami soute. T'es l'autre. Voilà pour te contrer aujourd'hui. Voici donc comment nous devons prier maintenant. OK. Oh, ndenge tchango maintenant. Sikoyo. Eza ko imposer ba totonde. Te. Ka toi tu dis non ka. Voici comment nous devons prier maintenant. Oza ko imposer tozo senga ba to commencer même. Te bazo senga ba to iloko ni donc wana so donc to bando senga bino. Ça veut dire comment comme en négociation. Dans un imposé bat. Tu na imposé bat tu denga na ibsimbe bat. Donc moto au sala ngwaza libre au sala ngote. Il laisse. Notre Père qui est en Kamba. Que ton nom. Pour na Kamba représentant. Pour papa Simon qui m'a voté en Kamba te. Parce que tant on va notre Père qui est en Kamba. Bon papa Simon m'a bima ki wapi. Papa Simon m'a bima na Kamba. Kamba ça les plus anciens. Te on a tout nous Kamba et le Belakoni. Nkambe za nouvelle, ils a ville sainte, ils a nouvelle Jérusalem. Ils a lié au Nzamba bandaki masolo naï. Tant bazo benga Sion. Pour Sion c'était en hébreu. Bien peut-être on toke na dans une prière notre décortiquer en Sion. Ba élément ni to pe biloko ni oza na Kamba, ce muta komi ko kamwa, muto aza trop spirituel, muto a trop physique teneti côté à kest mais côté pendant spirituellement muto a komi Kambelo ni koko kamu c'est nous muto que notre Père qui pour les trois qui aussi on m'a dit que notre Père qui aussi c'est ma casse ko le na qui en Kamba vague parce que kuna bazo ba Dieu créa le ciel parce que les cieux lorsque ton le ciel ils ont la pluriel il y a un Dieu créa le ciel. Il y a même les appels ne se sont rien jamais. Il y en a que lorsque tu le ciel, on va dire que c'est le supérieur qui domine, non? Lorsque que notre Père qui est aussi. Un hasard invisible, deux hasards visibles, trois hasards dominés. À dominer l'icolo. Lorsque tu as dominé l'icolo, c'est quand on domine la C. Tu es à l'obiboye. À l'obiboye. À l'obiboye. La Genèse 18. La Genèse 18, 21. Nzamba lobi, Nzamba kutani, d'abord, tu peux donc Genèse 18, verset 1. Balobi, Abraham avandaki devant Nakunaye, vers midi, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, Amoni Moutoumoko. Aboki Misuba, Moni 3 personnes. Abraham a yambi bango. Parce que Monaka bango déjà na ndoto, Monaka déjà na ndoto. Tant Amoni Babi, Aboya Bovando. Tant Bandi ko Sololani. Si ba se présenter qui que non, Mouto Oyo, donc les plus verts se présenter que Zanzambe. Abengi Seigneur. Pourtant bandi ko kende na Sodome alobini na yokaki bayaki ko yebisanga so za na mutanga na yokaki bayaki ko yebisanga makelele mutaki na Sodome bayaki ko yebisanga siko nazo kende natala soki eza bongo ndenge bayetsaki na tuka na koboma
Ce que ça bon côté, tu côté la ndenge ni to sala. Pour adala après mando sala faveur, ado sala intervention. Yande kona. Mais nzamba lobi kuna kaka na kata Genèse so donc to zoni na Genèse 2 8 à 10. Balobi Dieu parcourt vers le soir donc nzamba yeko tambola na jardin. C'est que autaki quelque part. Nzamba ayeko tambola na jardin. Autaki quelque part. C'est verbe aller, ça na kati wana. Kuna na Genèse 18 21. Ah nzamba zo Abraham nazo kende na tala na Sodome. Ndenge ba yebisaki nga na banani ba voyant ba angelou atinda ba délégué ba kenda ba yebisi. Ami na kokende na tala. Soki za bongo na obari. On a vu na mono sunye nkambo cha mpena na munene nkambo. J'étais. Il y en a bika si babomba minini spirituellement ils en nkamba. Oh yo c'est mama Tiffany we sona kiti na muto na za spirituel. Oh c'est la makasi. Mais tangela ngate. C'est papa Simon Kimbangu kufa papa Simon Kimbangu tango akufi basali autopsie bakuti na kati ya bimune biloko ezata. Bakunda ye na mabele 9 ans. Tango bake ko corps na ye epolate. Bati corps wana baye na ngo awa tango ye en bref eke matadi mayo bajongi sango na nkamba. Ti lelo corps wana epolate. So ke na nkamba okuta na papa so bosolo ba kotsa. Na bondele papa na mona papa. Papa na ye na mona papa Simon Kimbangu ba kotsa. Ayi sanga tenga ngamo sidi papa Simon Kimbangu. Nkambe za awa kasi yako yebiso me corps na ye po mona ngo. Papa Simon Kimbangu vivant na deux biloko à la fois parce que papa Simon Kimbangu de son vivant. D'accord papa Simon Kimbangu azaya kufana mu ko vivant. Na bo mo parce que balobi podon alobi na kazo omniprésent et omniscient. Na lobi ayo boya ngoto. Te na tango lobi na boya ki amote. Mais tu point no so boya za. Au contraire, te azo omnipotent, omniprésent. Ça présence na ye. Yo zo zo kana kota omniprésent mais omniscient. Te omniscient za ye, nyoso tu za papa Simon Kimbangu. Ça cause ne notre petit aussi. Tango kaka kiti na se ala tanzoto ya bato. Aza na lié moko. Donc na ona na nzoto na wana. Yango ikamusanga. Te corps oh na batika kana 21 parce que corps oh faut lemba. Il faut tika mo po ala ta corps on susu. Parce que net yo za awa okoyi pe kozala représentant ya mutu moko boye soit ti papa to mama to nani ya famille na bino oyo azalaki na esprit o parce que esprit o sala weza yote eza mutu nda azala nango atikela yo vous comprendre atikela yo parce que loko wane koki kobemba te soko tangi na nombre 36 5 otangi nombre mobimba balobi eza na héritage moko te ya bana Israël et okende na libota mosusu te héritage ya famille on a fait tika la kana ya pa nzota papa Simon Kimbangu donc nzota papa Simon na Kilongo na kata Kilongo parce que il y avait 36 délégations à savants ba uta na monde par-ci par-là kaka pona corps wala tango bakomi ba mona corps ti le ba étudiant te ba le ti le zaka na étude tango bakomi ba lobite muto alali ezai moko nzambe na 1921 entre palais du peuple na RTNC ils allaient ancien cimetière ils allaient déjà plein à 21 ba mindele bakomi na ba Simon Kimbangu balongoli croix ba yebisa biso muto kombo na enani abotama mu colonie na kufa mu colonie 50 ans muto wana depuis akufa kasi Simon Kimbangu na musa muto azungi sena bomoyi Salema awa na palais du peuple entre palais du peuple na RTNC c'est l'ancien cimetière na 1921 kamwana zo beta yo mo bakisi yo te tuna kasi yo d'abord ngana yo chercher na makasi ko tezayo po yo zo ba donner belé ngaka ko ya pe ko zo ba donner pa na ope po na banda pe ko décortiquer d'abord Simon Kimbangu azongi sa mutakufa azongi sa 50 ans na mabela la musi ba mindele bakini alinga poussa na ba mindele babite mutu eza ye moko nzamba ye ko visiter banwa parce que pourquoi pour l'histoire de tata Simon Kimbangu ebetamite ngai na tidie mingi na ba témoin de Jéhovah nazu l'histoire ya Charles Tanzer Russell nenga bota maka na bana na ye tout nazana ngona mutu même nazana brochure tena obetango nazu l'histoire ya ba Marquis Gervais un héros jamaïcain na vandi na ngoti nazu l'histoire ya bouddhisme nazu ti na vandi na ngombe na misima pozu na kobetela yo l'histoire c'est ba chelo misima moko yaka na ye na kobetela na ko démontrer que no sambela Simon Kimbangu pesa rendez-vous na ko démontrer ka sambela ka Simon Kimbangu sikoyo poto kende kaka na eloko oyo o démontrer ba misima ki ba sambela ka Simon Kimbangu ça veut dire il faut pas changer prière wana ba sambela il faut pas sambela ka notre père en kamba Simon Kimbangu kiangani bon na kamba pa nzoto na Kilongo na mona sumi sainteté za na kati en kamba ya osaka na te mama d'ailleurs tant que yo kutana na papa et tant que homme de Dieu
tant que pour nenga yoza awa yoza déjà en public yoza différent na batu oyo bazana obongo pour élève non faut que nimbala moko ya ba mususu wane ozala camoufler vous comprenez mais so yo komi na kamba papa oyambo différent yo moko omona et puis à démontrer et puis à talisa yo qui est tata Simon donc ngai muto na yambio na zanani et na kilongo pe na kokoti so kuneza nini po tata Simon nganga lobi bo oyo amoni ke nkambe za na eloko te aya awa ça veut dire l'ensemble déjà défi wa mais tant à côté mo ka dossier l'esprit wana yo omona tant yo okende kuna ni akola kisayo pourquoi après si yo temps yo sangisa batu na ye chaque chose a son temps. Vous comprenez? Mais bato bakota kuna penete na kilongo basolo la pena papa Simon Kimbangu wana wazana. Te bato bakota kana kilongo mutu na mutazana likambo na ye. Yo osolo la na bato wana. Osolo la te kaka yo moko. Tangu yo kokende. Oko yo ndo koyebisa papati. Papa kosala o yo koloba. OK. Papa kosala o yo koloba. Mais soko tina kilongo koloba te. Ata soko tina kilongo ya koyebisa o loba osala ngo posa koyebisa o loba te. O loba te ke non avoir ya makasi ya ndenge biso to koloba boye te. Akoyebisa o loba. Tanga na zepson kamba notre père en kamba ngana zo mona force en kamba ngai na mona force en kamba donc kamba so batu mususu wana moni bayaka so moni mutu mususu azo lobaka ali kamba en kamba na ba marque moko boye te ngana zo betolo nde lisolo en kamba na betolo lisolo la ya la personne appelée Simon Kimbangu donc prendre mona sanctification to mona papa Simon Kimbangu na kilongo oko mona tata Simon Kimbangu na kilongo omoni ndengo vandi awa soki lelo nzamba lingala kiso makamu mona ka corneza ya olala iyo poser ya kotelema akola so décor parce que nenga mutazana décor à la fois ana corps physique na corps spirituel corps wana ndezo garder corps oyo mais so lelo kufi corps wana hotel manango boyo zo tala pe wana nengela mais bato bazana misu bazo mona vous comprenez ata tango yo tele maka wana tango nzamba fungola ko miso mona mutu mususu pe o mona mutu avandi mozo mona lokola komi mibale ça veut donc wana nzamba zo la kiso et donc bato bazana ba mona ngoti pour Daniel alobi tango na mona ki vision wana bazala ki bato no stuna ki na bango banda comprendre. Et baloba que non na juli boma na komi de traquer voilà papa to ngana en kamba to que ton nom soit sanctifié kombo na yende ki misama bon papa Simon Kimbangu azanga kombo misama papa Simon Kimbangu nkiangani kombo nini oyo za possible ça et ça veut dire quoi kiangani ndeti makambo to so sala ayo za biso déjà omona ngato ye awa ya bato yo za na bato yangani ya nzamba pesi yo donc il faut kiangani ezala awa parce que bato so kombo nyo zo senge bulisa mana lo sambu donc Simon Kimbangu parce que kiangani eza référence na ye tango to benga par exemple papa Kiese so na mi carte de lecteur ba otala Kester Agramatos comprendre ça veut dire faut la compléter ngo pour ça kombo nanga donc kombo wana ndeso si omoni lelo oso ebisi mutu ebisi signification Agramatos oui Agramatos eza na hébreu eza ça veut dire mutu atangi te mazana mayele ya nzambe azana mayele et pas de démontrer batu ba okamo yo tangate ah oui te ça veut dire komoni na bisoti tango bazolo ba que non parce que pour na biso mutu fatanga faut azala ba docteur à thèse faut azala na ba niveau wana o bango ba au-dessus de mêlée Jésus Christ tango ba kuti azo tanga ba comprendre de bango ba lobi oh même mutu c'est un bourrique ba benga ki Agramatos hein voilà papa timbisanga nano olobi ke kombo za na possible sa mezali kiangani Simon Kimbangu kiangani po ndeko poso do tolobi so bon c'est falo cha kete non hein falo cha kete non que ton nom soit sanctifié te que ba comment misa tu sais comme misa te comme prière kete non soit mais kasi c'est yo pochère te même mutu pas na kombo moko tende tingana za na kombo akiese utu la Kester kasi yo che moko oh na tunyo kombo ni ozana possible sa mayolo bi nyoso ka wana nyoso misatu nyoso wana mais kasi yo pochère falo cha kete non dans la pluriel il fallait à ton nom OK problème exacté wana non tant que tant omoni donc omoni na lettre hein quel que soit les lettres quel que soit les donc l'erreur il y a orthographe hein mais fondé batalaka vous comprenez donc l'objectif ndé on est à maman faut via na papa OK kasi ton reine a été déjà venu en Kamba reine tant on le la reine yo zo mona netini nini ya la Kamba pouvoir déjà na Kamba pouvoir yo so mona oyo te kokema ma pouvoir te OK monsieur te bela te yo so tuna nga question yana bi que ton calme yo so tuna nga question na calme parce que yo ça est-ce que donc tout définir pouvoir on est ça pouvoir nini ya on a tunyo pouvoir nini o reine nini na tuni clair reine nini oyo zolo bela kiza na Nkamba o iza na Nkamba papa Simon Kimbangu
ayaki na trois objectifs. Ayaki na pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir scientifique. Comprendre? Donc biloko nous connaissons pas c'est mokima. Yango balobi, hein? Donc pouvoir na yo ya. Donc pouvoir on a tous les trois pouvoirs voilà, scientifique, économique na le lobby ton règne a été déjà Bokonjana c'est ça déjà. Et il y a déjà pas dans la cam. Il va dans la cam. Dans cam ça. Pourquoi ni biso tonyo kama? Te biso tozonyo kama pourquoi? Ah le ça dans cam des autres CPA. Te biso donc tozonyo kama pourquoi? Tozongi na Psaume 106 verset 21. Balobi batu babosani nzambe oya sauvaki bango, hein? Na buumbu bazalaki na en Égypte. C'est tata Simon qui m'a onda sauva bateau nyonso zo mona oyo. Tata Simon qui m'a onda sauva yango. Parce que c'est les seuls moto abanda qui menace na bamindeli. Pour le donc toko man état indépendant. C'est tata Simon qui m'a. Tata Simon qui m'a lobi moto mwinda akoma mundele akoma moto mwinda. C'est tata Simon qui m'a. Tata Simon qui m'a wazu ba konzi bazala awa mema bango akotsa bango na maya nkamba basukula na kwelo photo. Na kwelo photo bakizenga bakamita ba Lumumba banani oyo bakena na nkamba kosokola mai na nkamba. Oh, avant donc bakamita ronde, hein? Bakamita banani ba Lumumba, ba président Kasavubu, ba Antoine Kizenga, hein? Bakibasa banani bangono studio munenge bakena nkamba. Hein? Avant table ronde, c'est pas Simon qui m'a onda sala bakabo. Hein? Poto doit indépendance. Avocat na kombo ya maître Croquet mutu abengi ça c'est papa Dengue. Papa Dengue na bengi ça maître Croquet aya awa. Muta futa caution pour toute indépendance. Pour toute l'indépendance, c'est Papa Dengue. Papa Dengue a signé un document à l'indépendance contre le gouvernement belge. Naba Congolais, c'est Papa Dengue a signé un mot. Comme il a signé un mot, hein? Donc parcelle appartient à Papa Dengue. Donc c'est Simon qui m'a. Donc pouvoir des apanaïs. Pouvoir nécessaire panaïs. Sans doute. Sauf rien. Mamba pouvoir n'est pas naïs à moi qui que ta volonté soit faite partout. Que ta volonté soit dans notre peuple, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà que ça ma casse collègue. On a mon coup dégradé papa Simon. Parce que yo lobby partout ça karawat. Tenga na lobby que ta volonté soit faite partout, ça veut dire bisika yo vandi. Bisika ngana zali. Afrique biso to sambela ka chakimia na mukili mobimba. Afrique, Europe, Asie, Océanie. Congo, Brésil, Congo, Kinshasa. Donc, kimia na yo wana, pouvoir na yo wana, ils sont là partout. Donc, ndenge ils sont là pas na yo na kamba, ils sont là partout. Bon. Donc, que ta volonté soit faite. Donc volonté wana, oh ya malamu, pour batu ba bonga, nzambe pesa mo partout. Pour que kamukile jwa kinolo ba, ngongo te musabende. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ni nezanga bilo na kamba. Apesa biso lipa parce que biso to zela bokonja likolo. Yo bokonji déjà zali. Bokonja zali. Ça veut dire les gens attendent na fo biso, ça veut dire il faut donc établir on a biso. Parce que Jésus Christ a dit boy. Jésus Christ a dit na Hébreux chapitre 9. Na nani alobi na 1 Corinthiens chapitre 15 24. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. Alobi ensuite il viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Virgule. Ok, la 28. Alors, lorsque toutes choses auront lieu, donc, tout comme se soumet à Guinaïe, le Fils lui-même sera soumis afin que Dieu soit tout en tous. Vous comprenez? Donc, ce que la minute, tata Simon de Mangaza, nyonso pona nyonso, la minute oyo. Vous comprenez? Yamana siko donc nyonso tout oyo, siko ye a ebisi biso Pierre a ebisi nkolo. Ah parce que biso to tiki makamona biso to landi yo. A ebisi bangote. Oya bunisaki moko akozwa 3. Yango moni toza na principe ya croix rose. Vous comprenez? Toza na principe ya croix rose parce que ba chrétien bazo memana no croix. Donc bazana na difficulté parce que bango bazo na pouvoir oya nzambe. Bazo pouvoir oyote. Siko donc ça veut dire bazana chemin ya croix. Après na suka ba komona rose. Donc ba komona esengo. Tangu yo zana batu. Solo bi que non. Nazana besoin mutu moko ya awa na pambola. Ça veut dire solo ngolé na croix pour me na rose. Vous comprenez? Mais or que Satan ça là qui a un principe ya rose croix. Abandi batu na esengo après na suma a même si bango croix à les difficultés côté. Papa que c'est tokomi ko kende pena malembe. Prière oyo mo po sala o sala ngo déjà. Mais prière ngai prière à part yo na sala ngo so. Batu belé ba sala ngo. Moi sina. Batu belé ba sala ngo même na ba poto par ci par là batu belé ba sala. Otinde la ngo batu sala. Batu ba sala ngo. Ba zo ba résultat. Théo mais nga na biso kaka so bengi ta Simon ki bango mona ye.
so bengi ke no tata simo kimbango omona donc ezali eloko moko tosala ngo par hasard ti omoni ntango biso tokosala eloko oyo bato bakoqualifie biso na bandenge na bango bakoloba nyonso to bango oyebi ke pardon papa omoni oyebi ke yo ba mokongo toza bakongo biso nyonso voilà oyebi ke kombo papa Simon Kimbangu ekomokota mingi na bondoki me bazoni bamimisa neti me bakomozwa yango bakenda yango bakotisa yango na mabe mingi te bato bazokotisa yango na mabe omoni okaka banganga bazaka bakote na bino wana te ngai ngunza nga choix toza bakongo mpo toza bapeuple congo toza bakongo mpo toza bapeuple congo. Moi je suis de Bandundu, vous comprenez? Nga naza moto ya Bandundu. L'église oyo eza église na biso tobotami awa tomoni nzambe yango biso tolandi tata Simon Kimbangu mpo tobika mais de sorte que non yakozala mokongo mpo nazala ngunza te bato wana moni basala wana baza baizirpater epe bayebi tata Simon Kimbangu te basala yango kaka basala bayebi tata Simon Kimbangu te. Tata Simon Kimbangu aza na bato na yayaki na bango mpo badefendre mpo baloba mpo basala solo mpo kinyeya na mokili. Papa Keselelo ezalaki juste introduction mbala ekoya nayebi te omemeli bana bino te mbala oyo ekoya biso toza nga nazolobela sur les origines naolakisa force ya tata Simon Kimbangu. Moto mwindu auta wapi? Ok. Moto mwindu auta wapi? Qui était les noirs? Parce que Dieu lui-même est noir. Dans Balana, tu peux étudier Moto mwindu. Pour Nzambe yemo kaza noir. L'introduction quand Nzambe yemo kaza noir. To démontrer. Parce que nous sommes là ba musulmans ba nani ba sambela Simon Kimbangu sans le savoir. Et pe donc to zongi sa bango. Kaka ndenge lobi liboma ba ko benga pe kaka mutu liboma parce que tata Simon Kimbangu yemo ko. Donc au démontrer mbala ngana ni Balana ezoya oya oza Coran. Dans la Bible, Coran, est-ce que Coran a Coran au démontrer bango que ba sambe la papa Simon Kimbangu? On a repéré ça bango dans le mois briefing parce que Coran ils ont ensemble il y a 114 sourates avec 6130 versets. Hein? Au Coran ils ont ensemble 114 sourates. Et puis tu vois des éléments. Bon, musulman nyonso surtout bozala mutema okita. Mbalo ekoya papa qui est ça koyane na Coran. Sans le savoir. Muto bosambela kawana ala c'est tata donc odongo ala banda ko benga ala odongo banda benga ala c'est tata Simon. Au démontrer bango. Sans doute. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Voilà, avant de kende sur ceux qui ba noir ba uta pina ngo démontrer ba bouddhiste fait la sambela pas Simon Kimbangu. Ba tunyo so moni donc ça veut dire quoi? Omoni ba bouddhiste malgré tout bango ba yaki na trinité satanique na bango. Pour bango ba sambela Abrahama, Vishnu, Kushiba. Ça veut dire donc baza la trinité satanique. Donc bango ba sambela donc la pyramide maçonnique. Vous comprenez? Ba sambela donc bango baza na nzambe na ba. Mais to démontrer que nzambe wana o ya pyramide maçonnique wana ezaki faux histoire. Parce que pyramide maçonnique en Égypte. Et to namaki na 4e dynastie ya pharaon azalaki wana. Il y a ça qui on a na commémoration ya Touara o ba président qui a vailli. Mais pour kaka yango ezala na méfie et outaki na Tibet c'est l'origine de Mbanzapo parce que tour de Babel ezala na Angola na Mbanzapo c'est place numéro de azalaki parce que numéro de fille noire donc on démontrer na wana biloko ebele ça va ba musulman bo se préparer papa na wana biloko ebele po ba musulman basambela ka noir parce que na kati ya mec na cœur ya mec mama fukamela pierre noire afukamela pierre noire ayabo amona bia aoki na kata pierre wana ba epsi kebanga na zawa Simon Kimbangu na zawa donc mama fukama babite to sala mausolée nde basala mausolée na mec dona kati ya cercle la mausolée c'est les pierres noires o eza na kati wana to kangi c'est Simon Kimbangu to kangi ngona no papa Kester lelo to tena no wana to sisi mpona mokola lelo to bokala misuka na actualité lelo tango otalaka ba église de réveil na makambo ezoleka actuellement yo étant mwana papa Simon Kimbangu et puis chercheur indépendant yo zaka à part cause la kimbangiste oza chercheur indépendant muto oyebi bible malamu pendo kotanga na mozindo tango ozomona ba pasteur otala boye pasteur oyeba pe ba pasteur église de réveil ebele ne quoi ne o bazo taper na minicho
Et puis, Kizamina Bazali, Révérend Kizamina, évangéliste Kizamina, Amos Mbayo, en tout cas, belé, hein. Banani, Denis le Soyebi. Très bien. Denis le Soyebi. Namona Kaye. Namona Keboy. Naïbi Pédo, nous sommes la monnaie par les canaux. Ok. Sauf que ma camona est de on est talingate. Ah, t'as été là. Ma camona est talingate. Pour na Hollande Denis Lessi. Anga Nzambe te. Anga Nzambe. Moni pour être na Nzambe, faut ça. Ça veut dire au monde so toujours na 1 Timothée chapitre 2. Hein? Balobi muto aponi musala oyo. Aponi musala malamu. Mais il faut que fait azala irréprochable. De ba ko reprocher. Ça veut dire ba bisi biso makambo bato na basala ka bapaka no biso na bango to ko bala na te. To ko za pe ndenge moko te. So ju l'origine ya danse et de beuti na zifa. La troisième trinité satanique ya ba. Il y a hindouisme. Balobi Ziva, c'est lui le roi de danse. De danse, c'est outil Ziva. Un déesse hindou. Vous comprenez? Donc, biso, ce qui est dans l'église, c'est là que différent. Pourquoi les gens makamwanza? Surtout les gens makamwanza, bito mêlé yango. Na ya mukili to baby. Denga bimsi album na yebo ya pétage. Bon, wana za makamuna ye, za za contrat ye basala na Nzambe na marque na bango, na Côte d'Ivoire na ba makamuna ye. Wana za contrat ye basala na Nzambe na ndenge na bango. Mais Denis Lessi ayeba ke tata Simon Kimbangwaza. Ayeba ke no donc biloko sala kana Simon Kimbangwaza. Simon Kimbangwaza maître ya nyoso. Dans Nzamba omo na ye. Simon Kimbangwaza mo ne. Po Simon Kimbangwaza nde Nzambe. Simon Kimbangwaza nde Nzambe. Nzamba omo na ye, Simon Kimbangwaza omo na ye. Chaque chose a son temps. OK. Ezala de batamoko. Soit mikufelita obiko komba Simon Kimbangwaza. Kana biloko basala. Obikola. Obikola komba Simon Kimbangwaza. Merci beaucoup Tozo Zelana Mikoleko ya Tobetana Masolo que l'exception noir c'est blanc la Coran ou ya na Coran awa Bible est pour tout ça parce que même na kati Coran na Bible na Coran quelque part besoin du Ancien Testament pour tout ça na kati Ancien Testament pour bango na Nouveau Testament moi ba lakine ezalaka moi ba doute eza mais tout ça na Ancien Testament parce que pour tout tanga na Ancien Testament tout tanga isnani parce que pour la théologie islamique aux appels na nini ya ba branamiste Rocher nani baba nani e bongo nga branamiste akunda makapi bongo Mario William Abraham akunda makapi c'est donc ba kunda awo bien ngote ouais Mario William Abraham mais Mario William Abraham akunda ma awo côté a reconnaître mboka na biso ba kunda côté Mario atika testament alors biso ki na kufi fo boke ndokundanga na mboka wana mboka oyo à l'époque Zaïre. Dans la Koufi, les Américains ont un patrimoine na biso. Ils ont na Zaïre. Mais bazu bilamba prophète Mario William Abraham, ba na mon église à Rigini. Or que dans l'origine du Congo, so muta Koufi awa. So bazu bilamba ne kena mboka, ça veut dire ça leni. OK. Kena mboka. Alors mais dans mes bazu bilamba Mario William Abraham ya awa. Ezaka na Rigini awa na baruti na Rigini. Parce que pour ancien adepte, Luka ba ancien adepte. Oyo babandaki assemblée à Rigini, na ba 86 87. Batambola na ba mosso ya tisi ya prophète William Mario Abraham. Batambola na ngona bepenge. Pourquoi? Ça veut dire makundama awa donc kwa mboka Nzambe. O démontrant. C'est noir sur blanc. Abraham c'est plus basambela papa c'est monument. Ba tuna so moni oyo basambela parce que je sais que c'est bango bino mutu bo sambela boyebi ete. Ngana osambela mutu na yebi pe na yebi bisika na uti na bisika na okende. Donc c'est que batuno surtout bazaba okana nkamba. Te batuno so parce que pour kamba papa ndenge da ebisaki biso na longueur nango na largeur nango hein donc ça na 4000 km. Or que so donc tu place nkamba na nord 4000 na ouest 4000 est 4000 ça veut dire dans 4000 bateau no surtout au monde bazaba kimbangiste. Merci Lilobana Suka te Liloba Suka naza awa pona lelo naza awa. Ces derniers tambalando. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Jésus-Christ a lobby dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16. Jésus-Christ a dans 26 a lobby na bino susu na ba parabole te. Mais si vous n'avez pas la vérité. Là ça bino solo ba ko lobi a lelo nde to comprendre que yoza Messie mwana na Nzambe na retard. Donc c'est grâce à Constantin. Là vous comprendre que Jésus-Christ a la ki mwana Nzambe pe pour Constantin a vivaki étoile verticale. Ce qui était mbele balingaki ba pour Jésus qui s'est adopté qui ende ko adopter kombo wana poza la mwana Nzambe. La concile d'Éphèse. Il y a la 431.
nde baconsulta ki babi ke no moto fois na mwana nzambe na befort asalaki mais bamiracle ya Jésus Christ na befa Jésus Christ na ya tata Simon Kimbangu oyo tata Simon Kimbangu asala c'est depuis création ya monde tisiko aza na rivalité aza na motu moko azomenace ete tata Simon Kimbangu aseki ça 147 morts ça compter paralytique na bato mosusu ti lelo basalaka badémonstration so moni biso lelo donc to vibre c'est grâce à tata Simon Kimbangu Mobutu bakoma ba président de la République c'est grâce à tata Simon. Bato ya beta osima numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 39 11 553. Chercheur indépendant d'histoire des origines à Gramatos. 090 39 11 553. Pour nous donner mutualingi donner toningai soit benga na répondre. Voilà ma question sous comprendre benga papa chercheur donc papa qui est c'est voilà benga utunae awawa bomoni ki ya lo bia lingi ba débat il y a un chercheur indépendant mais c'est un kimbangiste ou yazo défendre pe couleur topé musala papa Simon Kimbangu qui a gagné. Alors quant à nous to epsimoka merci boye ba déjà ki ba débat kozala ezate makambo ko maboya débat ya koyana papa Simon Kimbangu qui a gagné disons na courant débat ko salema awa c'est que ba misima so ba moni ke eza bongo te ba koluka ba ya tant ba ko ya to boyo communauté na bata quartier to sala mata libande na bata quartier ba ya na bata quartier ba ya. Merci beaucoup, restez branchés. Ciao. So pour beta en plein air na plein air notre bon zeblo moi poser faut pas boza poser bo sala on a bisika poser so ende yindi to bimi libanda kasiko yo sentir que no makambo pe bandaki o sentir que no pe makambo bandaki te non sentir ko sentir makambo bandaki pour nganya stu na oya nango c'est pour que muta contredire da poto beta nzoto donc yo ya pour muta contredire mais pour muta contredire poto beta nzoto. Voilà, toujours aux défendre kaka papa Simon. Papa Simon Kimbangu c'est lui. Et vous allez où puis bandaka la wana Papa Simon Kimbangu c'est lui. Ezala mutu mususu te parce que ba koko na biso kala bando sambe la pierre noire astéroïde. Les pierres noires c'est tata Simon Kimbangu. Merci. Ciao. Démontre-moi et moi souka keba kena. Démontrer kas. Au monde Jésus Christ a changé pierre comboté. Abenga ki na munoka mboka na bango. Abise yo pierre na hébreu. Abise nga na bengo na munoka mboka na bengi Cephas. A changé ki comboté. Parce que donc pour pierre qui signifie Cephas. Donc na araméen Cephas na hébreu pierre na nini na donc que fini pierre. Or que pierre noir or que pierre wana pierre na lingala libanga tango po donc na ba hébreu ba bengi mo Simeon ba grec ba bengi mo Simon na français pierre vous comprenez mais Mahomet amonaka pierre noir afuka maka liboso ya pierre tango papa Kimbangu aye tango bazo baptiser ye na rivière Tombe ipai tango bazo baptiser na rivière Tombe ba pesi kombo ya Simon ça veut dire pierre. Vous comprenez? Pierre Oba Sambela Yeyo. Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Tokutana mikolo ekoya na sujet munene sur le musulman. Dieu noir. Dieu noir. Donc bazo sambela Dieu noir. Sambela on dit papa Simon Kimbangu qui angani. Ba banditi. Na ba catholique. Question na bata catholique non. Bangono surtout moni wana basambela ka. Te top c'est ça na bana musulman. Te bangono ça veut dire na débat il faut joba. Bango nyos. Au 5 saban. Donc c'est que toya na courant. Toya ta 7. Ba ya bango nyos. Na ba temo de joba ba ya. Merci. Boyoki message. Ciao. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga
Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Bajika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Ifoka. Lelo Congo ezwi mokonzi. Oyalingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangourou, Congo eza Mwambi Wanzambi Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika, Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo.
kasi oyo eza likambo ya mabele célébré Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe